Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher com roupa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. Cuidado. Mais quand il y a kende dengo lobby ezalaki esuka pour nabota ezalaki wana likambo ezalaki mibali na mibali nabota azalaki na côté na ye et puis Ahab ayebisaki pe mwasi ne Jezabel te ake a trouvé nabota bi master to sala boye ngai nalinga bakisa munene ya jardin na ngai po ekota tina ngambo ya ferme na yo ya bilanga na yo meto yo kana yo nabot oza obligé o pesa ngai mapele o hectare na lingi pona tia ba fleur na ngai kote jardin na ngai nabot abi no ok problème zate siko teke sala ngai yango na n'importe quelle somme d'argent olingi ngai roi na beaucoup d'argent na mbongo na bang na ngai na kosala nini na kosomba na ngai nabot abi no abi ok ça va nga nazali roi nazala babele na ngani ni ebele par-ci par-là yango wana na lingi yo tika place oyo et puis pour la parler babele na ngani oso place nyonso yo lingi okende na yo kuna okende kovanda kuna et puis tikela ngai parce que nga nazala besoin couple place oyo yo pona sala nini jardin na ngai na bota lobi su nini no 3 fois no atunya lo pona nini kasi abi parce que nzambe na ngai Nabot nzambe Israël aboyi na pesa yo nini mabele o parce que zali héritage ngana zoki pa nani e pa ba koko na ngai ngape na kotikela ngai pa banani e pa bana na ngai no héritage likamboto lobela yango mama ani batu mingi balobaka biso na émission la vérité ozo ya kosala aventure ba émission sotango eyaka eza ko découler to kumbisaka nzambe ete elandanaka selon esprit saint ye moko ndenge aza koprogramme yango de façon ba oyo bakangama na biso balandaka biso tant tolobi ke émission te tant bakone kotala bokoyeba est ce que toya kosala aventure awa toya kosala comédie awa to toya koloba makambo ezali ke nzambe alingeli yango eza na place na yango héritage aussi tolobela yango njaki ebebisi Afrique papa oyo ozala na boulangerie na ye papa oyo ozala na bafere na ye na ntongo akufaki nano bake kokunda na nzoto na ye te deja nini misala eza te na Afrique te eloko eboyi misala na Afrique eza kozangela biso mais surtout eloko ebeyi comme héritage na Afrique toza mal instruit mon peuple périt par manque de connaissance héritage bapesa yango na papa leki te non héritage bateka yango te jamais bateka à moins que boteka yango boyokani bino héritier yango bokende place ekopesa bino progrès sika o lupango ezalaka ya papa na biso ntango ezalaka babebe sikoyo bapapa leki banoko na ye bana nkazi ne baye kosala nini kobotola bino mpe bana kosali yawa nini awa na botala bi jamais soko bomaboma na yo me ngai mpona pesa yo mabele oyo ko zero parce que nzambe alobi ete eza nini héritage yo mwana soki osakani na yango okotikela jamais kozala beli na mabele oyo parce que nzambe akoki kopesa mutu 2 fois te nzambe soki apesi Abraham Isaac aya soki otimolaka mabulu mosusu yango na bakisa lisusu papa nyonso azalaki na babuilding na bandako yo mwana ozala pauvre ebongo mpona nazala kotravaille dire ce n'est pas que mpo yo mona place te nani yango abota na mokili bongo akolinga atala mwana ye akoma ngamba akende kotravaille na epai mosusu panda yango oyo kokozwa babiloko ya ye moko basusu bete baza batata bayebi ke lupango wana ezalaki ya papa na biso apote me baza batata bamama Jezabel na mokusa asaleli puissance na ye atuni mobali ne mama Anyasi alobi yango deja nini yango eza kosalaki yo Ahab grand roi oza kosala nini oza kolala pongi te parce que Nabot aboyi kopesa ngai nini jardin na ye mwasi wana abi ok na comprendre ke yo na Ahab ozali zoba. Est-ce que c'est comme ça où un roi a actaka mama anyo rataki koloba place oyo? Est-ce que yo te oza mokonzi awa na Israël le grand roi et puis oza kobanga Nabot mais namoni oza pamba esprit de Jezabel nakamuzali kolobela Jezabel alobi ok ngamu na ko résoudre problème oyo yo calme lia na yo lata na yo sepela na yo kende na yo sala nini olingi kosala
tikela ngai dossier wana ngai Jezabel nako sala nini nako pesa mabele wana ulingo sala nini jardin nayo mama ani saga elingo ya molimo Jezabel molimo dominance molimo Jezabel molimo ezana biso ko yoka la mobali te ake azwaki desio mama ni na yebne na wate sukina no yoka teke papa azana problème na mutu azotante ko résoudre makambo na nécessité moi si jaya yona laka le moto ye makasi na likabo hey bazaya trop donc moi si natanga lobi boy mobile asa kutuna moya ko lobate donc oyo moi ça lobi en mutu sur place bato ngo bazali ti lelo bazali moi Jezabel bazali mbona donc famille ya donc moi si soka lobi ke na ndingi famille na yote famille mobile za ekundeta ndako na te mobile za penda décision ko zote azana décision ko zote molimo ya Jezabel wana za koyoka molimo ya Jezabel déplace Jezabel abike ngamna ko zwa décision yo za mwasi ngana za mobile qui est diva qui est molimo Jezabel ezwaka toujours décision na place nini na place ya mobile molimo Jezabel emonaka toujours que yango mutezali ke dominance qui est biloko ezozana mwa basosié na biso mais ba passer ba komi ko yaka o mwasi yango azandoki mwasi andoki azali te mais mwasi molimo Jezabel azali nazamo continuer ko insister que soki ba passer na son Afrique soki biso ba évangéliste soki biso ba toko yaka laka keto simba ka liloba na Nzambe mukanda oya la Biblia la vérité soki toko yoke na maloba na Nzambe na malako na ye kokende mot par mot verset par verset chapitre par chapitre ko analyser toko ya ko mona ete ba biloko bele to ko confondre na kindoki Jésus Christ atia ko loba kama kindoki te mais absorta ba milimo moko za kati na bana batu fote ba ko sosola yango awa mama alina mokuse poto zo kende na repos ya mulai poto zo ma semaine prochaine Jezabel alobaki na kosala boye mama nyasi alobi yango deja tikana nyata lisumo muke nazana plan mais yo na plan nanga kokota te parce aussi o échoué yo Ahab yo roi ya pamba ngamna okata yango azwi papier na bike alobi na kombo ya ngai mokonzi ya Israel ya Samari Ahab na bakulutu nyonso bavandi na mboka ya Jezreel parce que Jezreel ngambu mususu ya baba na boti baza kovanda na bakonzi pe babikulutu nyonso babangomba kiyebana ya Israel oyo bino bosambela banzambe ya nini ya Israel na boti aboyi kotosa nzambe ya bomoi nzambe ya Israel question ezali nkolo salobaki na mona église bino ya Tiatira bozana molimo ya Jezabel parce que ba force prophétie sainin ekoti déplacement nkolo salobelaki bokene otala molimo ya Jezabel force prophétie awa Jezabel abimi prophétesse ya lokuta ke akangi na boti ke ye mutu azali kote na nzambe na biso bomo ye Jezabel jour na bana ko ndima kutu nzambe ya Israel aucun jour mais c'est comme nzambe ya Israel mensonge liboso kotisi na lettre bombe na ye nani so yeba komaka lettre bombe roi David natanga lukaja abomisaki mwasi ya nani ya soda o atambola na ye mama ya Salomon lettre bombe awa susu nani Jezabel a commis lettre bombe. Toko sala boye. Un jour et une nuit. Toko liate, toko melate, toko sala nini. Jeune. Poto senga pardon pa nzambe. Mais si tu pon nzambe apesa piniswe pa nani ya Nabot. Mutu accuse. Asaya nini. Asilikeli. A lakeli komba nzambe mabe. Toko sala jeune et prière ya un jour une nuit. Ye Jezabel a sala jeune et prière. Si ba chaîne on peut ko kosela biso na tango ya leloti molimo ya Jezabel apeti na l'église na so ba jeune à lokuta ba jeune à lokuta comme partout pasteur ye moja ko sala dikopo na ye po sikoyo makasi ya ko salela nzambe amonike sikofona senga pardon bo accompagner na prière mais et puis déclarer que église non so na jeune une semaine au lieu de comme la te poto senga pardon nzambe po masumu kat na biso sala ni elonga mais ani mo sisi di oui yani mos azana ndako azana bitumba na ye azana makambo na kata ndako na ye azana situation eza ko tumisa ye ma couvrir ngona sima ya général azana makambo na ya mabe azo sala kale
alingo tiango na siko na bato mususu balia te bamela te balia te bamela te mususu moi mususu pe ya lia kanela ngisweki bino ndo bozo kosama ka bozo awa Jezabel za kulia naye yesa za kulia naye mais comme lettre que biso nyosa Israël un jour ya jeune na nini na prière tokosambela contre Naboth po Nzambe abeta ye et ensuite tokosambela tokozwa décision ya kotia de batu baya kosala témoignage contre ye pour approuver devant juge devant parce que ntango wana pe koyiko kwa mutu soki jugement esalini esalemi te qui est kaya koleso awa tokomi il faut bato baya kopesa témoignage liboso Ponce Pilate pour cause e mwana oyo tokosala nini tokobomela Yesu oyo mwana oyo awa pe Naboth Jezabel akale bango ake koprepare de bato baya kopesa témoignage contre Naboth ke makambo oyo mokonzi akomi na lettre oyo eza nini ya solo makambo oyo elekaki trop rapide ke mokonzi Ahab azoyi kutu ta ya koyeba te kinzoka ne ye alalaki na ye avant